La sorcellerie inconsciente nanda ko mabala dans les mariages. Nando bakaka bosolo te, nako bakaka bosolo, bosolo e kosiko la bino. Mabala poto na kati ya mabala poto basi bakomi na kindoki oyo bango moko bayebi te. Yango nde nalobi la sorcellerie inconsciente. Yango elakisi nini? Kaka ndenge nalobaka na bandakisa. Okomona mwasi moko boye babalani na mobali na ye kaka na mboka poto. Mwasi wana atosaka lisu mobali na ye te. Mikolo na mikolo okomona pa mobali asali AVC. Mais mwasi ayebi te mobali asali AVC parce que mwasi akoma kaka neti baloba oyo te. Babosana keno soumission il fait dans la kati ya ndako mabala. Na poto kombo soumission babwaka. Donc mwasi akoma mobali, mobali akoma mwasi. Et tant mobali akozwa problème, wana bango bayebaka te. Atovanda kaka na yawa. Tozalaki na yawa. Asali crise. Mais osali nini? Lemso botolaki ba carte. L'air mususu ofundaki na la police. Tant mususu tellement repassaki pe bilambe belé. Tang mosusu a repassé qui peut bilambe belé tension matière. La sorcellerie inconsciente dans les mariages. Moi si abomi mobali nae parce qu'a évité makambo ya la kosala kindoki. Et puis na soko ka naza mama veuve. Ozala mama veuve ndenge nini? Nande mutaboma mobali nae yote. Est-ce que so mutaboma mobali n'est pas mama veuve? Oh na kati ya poto sur 100% ya mibali bakufa 99% ya basi baboma mibali na bango na batension. Yango ne na ye koloba la sorcellerie inconsciente. Na kati wana tokomona manque ya soumission ezali wana. Soumission elakisi nano nini pona nakende musika te. Soumission elakisi mwasi akotia kimia na ndako na ye pe akotosa na kopesa ndakisa. Eza lokola bateyo bayebiso yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Olingi koyeba bayambaka ye ndenge nini, ezalaka ndenge nini, ezongisaka ndenge nini. Te balobi yo ndima ye kaka. Parce que na kati na ye okokuta makambo ya bien. Eza ndenge moko pe na kati ya ndako ya libala. Tango balobi mwasi zala soumise. Ezali te omituna ekozala ndenge nini. Yo zala kaka soumise na kotosa. Na kotia kimia na ndako na yo. Pona lobby, on se retrouve te oboma mobali na yo ozanga koyeba. Tango obomi mobali na yo ozangi koyeba. Oui, il faut comprendre wana ozana kindoki parce que le mobali na yo moko. Après na suko bangala tikala mama veuve ya ngondo komona ba mama veuve mingi ba progressaka te. Après liwa mobali na bango. Après liwa ya mibali na bango. Ba se retrouva kaka na kati ya pasi. Komba mama veuve alati yango mais simbaka te. Parce que conscience na ye, ngamta mobali nanga na botola ki ba carte, na finga ki na bana ko tie mal à l'aise. C'est ça. Et loko wana et pas na biso ba bantu to benga ngo kindoki ya bozangi boyebi. Pona lo ba bosolo te. Bosolo ekosiko la biso. Bozalaka na bino bien tango bandaki kipoto na bino. Mais tango comprendre okomi kozwa mbongo. Mama penza longwe quartier 1 na Kimbanseke. Otinde tina Gombe. Mobali aloba te. Parce que yo koma na mbongo. Tango kokufa. Tango kozwa tension. Wana yo yebite. Mais yango nde nazali kobimisa ngo kindoki ya bozangi boyebi. Lelo nalingi kaka kolobelo komoko nazali pe na tango moke. Nalingi koloba nini? Biso basi ya poto. Naza mwasi te naza mobali. Bino basi ya poto esengeli boyebelo konini. Koboma mobali na yo avant te. Protéger ye na kozala kaka soumise. Soumise ezalaka lango punition te. Elakisi kaka kotia kimie. Tango kotia kimie oyeba ye azali mobali.
parce que balobi posa na yo mwasi ekomemama nde pa mobali ngana na komite bato batangaka bibilia tangu baposa wana eza komemama epa mobali te yo komi kozwa basolution yo moko mobali alobaka te omona tension komi na problème ya sucre komi na problème ya cœur na suka kufi tangu bakotuna ndeko na biso kufi na nini yo binayebi te parce que bino boyebaka kaka te nakoloba bongo bosolo ekosikola biso nazali na mboka oyo bazip code ezali ebele awa naeka koteya bana poto kokufela mobali to kobelisa mobali na ndako na yo euta na maboko na yo te wana nde okobenga mama veve ya solo soko mobali akufi na ndenge na yo penza mama veve ya solo makambu oyo baloba na kati ya bibilia yo ko bénéficier nango mais soko akufi parce que yo nde moto pusaki akufa parce que bokoma na poto boyeba oza mama veve te oza mama veve malédiction donc omona kaka ta bapesi yo ya yo ekokaka te donc yango nde loko nalinga koloba la sorcellerie inconsciente okomona mabala mosusu ekabwani boweleli na bino mpe mbongo mingi te omona mosusu $200 boweleli na bino mpe parce que ndako mabali eza na buzoba omona motu mwasi akoswanisa mobali na ye parce que apesi ye bonjour te mwasi akoswanisa mobali na ye parce que atali appareil trop jour yango mwasi mosu akoswanisa mobali na ye parce que asalelaki eti te mpo toza buzoba nakosa bino te mwasi mosu akoswanisa mobali na ye parce que atalaki nzungu ya madesu te madesu eziki atie mal à l'aise mosu omona mpe 1 mois soki oza mobali oyo age epusani okomi na problème ya cœur parce que okokangela motu kanda eza mosala yango nde nalobi la sorcellerie inconsciente dans les mariages kindoki ya bozangi boyebi na kati ya ndako ya libala basi misusu mingi bapesa mibali na bango bamaladi mais oyo toyaka na biso tozalaka bien mais tension ozwi yango wapi azwa yango wapi azonge epa na yo toyaka na biso bien mais mobali nango ndire mutu na edoka te yo nde moto odokisi ye mutu parce que ça fait lié ya sorcellerie oyo ozali nango parce que oza kotosa te nakoloba bongo bosolo ekosikola biso nayebi bamama basiliki mais nakosala moko mpe ya bapapa mais oyo nalobi mingi ya bamama parce que bamama na mboka poto mobali na motu na tie une femme il faut la soumise ntango manque ya soumission ezali e mwasi akokangela okanda pendant 2 mois oyebi soki okangeli mobali kanda 2 mois na kati ya ndako oyebi mal à l'aise akozala nango okozala na ide te bato babala bayebi donc biso te nga na mobali bamama poto esengeli vraiment botia mibali na bino à l'aise boyeba na mboka oyo toyi koluka toyeba biso nyonso mpe totiki mabota mais na kati ya mabota wana ezangisaka soumission te parce que toyebi na mboka poto soki tozalaki bato ya kobonga mais tosi tozonga na biso parce que poto ezalaka facile te poto ezali pasi ti ndenge tozali kovanda na mboka poto sans unité en tout cas ezali pasi baprogresse na kopesa ndakisa bato nyonso oyo basala neti kozanga botosi envers mibali na bango botala ndenge basuka ata amati suka se akokita ata asali likambo ekokende liboso te suka se ekokita mais soko ozwi eloko oyo bosali na unité na mobali na yo eloko oyo bosali yango na unité na mobali na yo botala biloko wana ekendaka liboso yango wana ntango navandaka eza te kaka nafungola bibilia naloba te kozala kaka na maloba malamu kolakisa bato nzela malamu bato mosusu bakoki mpe kobénéficie nango oyo nalobi ezali bongo bosolo
esikola biso ba mama poto owayo oyo ezali na ba zip code ebele nalobi bosolo esikola biso ba mama ya poto oyo bokolanda nga mpona bo na conclure ndenge nalobi la sorcellerie inconsciente dans le mariage ndenge basi ya poto mingi babomi mibali na bango na kozanga boyebi parce que soko obomi mobali na ozangi boyebi opesi mobali na maladi ozangi koyeba otie ndako no désordre ozangi koyeba nyonso wana bongo ezali kouta na satana yango nde tobengi yango la sorcellerie inconsciente ba mama poto emo naseka te ba mama poto bozongisa bolingwa kala ata babali oyo na mboka poto ata oyebi likama mbongo me ntango so ndimi libala tuna bakoko na yo parceke nayebi ozali congolaise makambo nazali koloba amerika koyoka ngai te ezali obele bacongolaise tuna mama na yo bavandaka na libala ndenge nini ata kobali awa parceke mobali wana oyo kozanga kotosa oyo kopesa ye maladi oyo kobebisa foyer na yo parceke apimelaki yo 200 parceke bosalaka bino mibale me bibilia ezali koloba yango mobali azali mokonzi ya mwasi azali mokonzi ya ndako na ye e bibilia ezali koloba oyo bongo azwi mwasi malamu bongo azwi bomengo elakisi nini elakisi bomengo wana ezali kaka mwasi azali kotosa biso nyonso tozali na mboka poto toyebi bafamille na biso toza na makoki te toyebi ndenge kongo ezali kotambola me yebisa papa tala boye soko ezali apesi soko mpe ezali na programme te ekufeli te bapapa mpe oyo bayebaka kosimba mbongo te yo mpe soko omoni oza na problème osimbisaka mama senge na limemia ezali bongo la sorcellerie inconsciente dans les mariages epanzi mabala ebomisi bato na mboka poto oyo naye koloba nalobi kaka bosolo esikola biso mpona lelo tosuki wana bokozwa la sorcellerie inconsciente deuxième version mais côté mibali ya poto babomisi mpe basi me mingi basi nde babomisi mibali donc mpona lelo nano asuki wana ezalaki bongo molobeli na bino bobi batanto oyo ya Niclette Tungu bongo napesa mbote te nazali koba te nakopesa mbote na Carlos oyo azali bongo na mboka Kinshasa ya mwasi ya pembe napesi mbote na André Marc oyo ya Mamingala ya mwasi ya pembe napesi mpe mbote na Fiston Mweni oyo ya mwasi ya pembe bongo nakopesa mpe basi ya bayindo mbote te napesi mbote na mama Irene oyo ya papa Fabrice napesi mbote na Niclette Tungu oyo ya papa Bobi Jo oyo ya Mika Pasua pona lelo na suki wana tokolobela la sorcellerie inconsciente deuxième version oyo nakopanza nteke nalakisa comportement mwasi ndenge nini azwaka kindoki na ndako ya libala ndenge nini mwasi azwaka kindoki na ndako ya libala ya mibali nakoloba nsima ya basi nanu donc ezali bongo bamama poto bobatela mibali na bino bowelela bakarte te pesa mobali charge na ye yo ozala kaka soumise mpona kotia kimia na ndako na yo au cas contraire comprendre dans la sorcellerie inconsciente soko mobali na kufi ah surtout wana maman le bipé quand on a posé libérer facilement libérer ya balibéraka na calcul bongo mpona papa kufa te omoni soko papa kufi ntango bamama veve nakoyebi biso vérité atobondeli na yo soko nomi toboma mobali na yo na kati ya bonzambe oza mama veve te oza sorcière donc na kati ya ndako na yo soko oyo nde motu osalaki mobali na akufa komibengaka mama veve te change kombo
Batu oyo Biblia ekomi ba mama veuve eza ba oyo mibali na bango bakufa sans problème na bango. Mais soko yonde moto kozala source ya maladie, source ya liwa mobali na yo, source ya division, source ya kozangisa kimia na ndako na yo. Yeba kozali na kati ya sorcellerie inconsciente. Bongo basali na nzambe bazali bakolobela ndenge nini kopasi na délivrance na mateya, ndenge nini akovanda na ndako ya libala. Pona lelo tosuki wana owayo nde place tozali bandalungwa nde kuna place na ulami République démocratique du Congo nde place tozalaka plus 243 bayo